original. Cet après-midi, Yahweh Ndazapole na yo. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Yahweh, 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 Yosali. Chantons tous ensemble, alléluia. Yahweh, 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 Yosali, Polenanga. Vous entendez la caillou, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yosali, Polenanga. Kaina penda kayo, Yaya vale kebele. Yosali, Polenanga. Est-ce que Yesu azali na yo? Yaya oyo soki ayo kokota likambo na yo apesi solution. Yaya oyo cet après-midi ayo kopesa yo quelque chose oyo moko oza même ko sous-estimé. Yaya oyo atikaka te, yaya oyo akwakisaka te, yaya oyo alokotaka, yaya oyo apangwisaka pinzoli, yaya malamu. Eya Yesu, biso tolobi oza pole. Merci, merci Yaya. Merci Yaya. Mokona lelo yo loba Yaya. Toyoko yoka yo Yaya. Toyeko yoka yo Yaya. Toyeko yoka yo Yaya. Eh Yesu. Eh Jésus. Alléluia. Yaya vale kebele. Yaya vale kebele. Yaya vale kebele. Ngonyoso. Atangai mazani. Nazala kikati na basi yotika kikaete. Jésus qui fait tout. C'est 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 Jésus qui fait tout.
C'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout. Seigneur, c'est toi qui fais tout. C'est Jésus qui fait 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 tout. C'est Chama 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 qui fait tout. Seigneur, c'est toi qui fais tout, Seigneur. Yondo salaka nyonso nzambe. Esika nini kolo. Oleka yeso tika bilembo te kolo. Yesu yondo salaka nyonso. Yesu moto te kasi yo Yesu. Esika biso tosuki yo bandi nzambe. Na makasi na biso te Yesu. Elamba na yo te kolo tokolota Jésus. Yonde moto salaka nyonso. Yonde moto lobaka lolenge ya bato te Yesu. Liloba na yo ememaka kimia Yesu. Liloba na yo ememaka esengo. Liloba na yo Yesu ekabolaka mai. Nzambe ninyo yo. O mai yebiye. O yakabola mai biteni Yesu. Oh, c'est toi qui fais tout Jésus. C'est toi qui fais tout Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui fais tout. Si tu crois, c'est Jésus qui fait tout. Tombola maboko, yebisa ya Yesu. Yonde moko salaka nyonso. Hey Yesu. Alléluia. C'est Jésus qui fait tout. 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 Merci. Amen. S'il vous plaît. Merci. Vraiment, les lots, ils ont connaissé mon colonne a fait l'article du master. Il faut aller mon dimanche. Apambo la paix. Oyo, moko na mission nyonso zakati na wesi. Amen. Ba te donner ba traverser ba mboka na kotaka tout ata 100,000. Ba baïbo ba l'équipe ba ville, ba petite ville. Ti ba koma kati na wesika. Nzambe pe apambola. Amen. Nzambe apambola. Oyo Yesu yo kati na wesika apesi biso makasi. Kombo na ye
nzambe wana ye akangolaka, ye apesaka, ye apambolaka, ye akokisaka posa na te. Aza moko te moto petele maboko totelema mpenza po toyamba ye mpenza na esengo mingi. Avant naloba ndenge wana napamboli nzambe yango mpo amonisaki epai ya mama paster. Amen. Elingo na saete apesaki ye oyo ezalaki conviction mpe alobaka ete wana aza yanga. Olia lakisa yo kuna me alobi te akolakisa kaka mwasi ya motei. Donc amonaki nga kati na esika oyo nazoteya na ndoto. Amen, amen. Wana ezalaki ndoto me lelo ndoto na yo elatelama. Moté bani yebi bango moko ngana lobi tanga ne kokite babite ozokosa ta eseko kaki mais tango pe ekoki sami tanga za muke lera koli babengi ye mama mwana mwasi soki aboti babengi ye mama abota te. Mais si on a la charge moko boye, oh ya memaka. Babenga kayepe. Amen, amen. Amen. Donc il y a une définition na biso poto yeba. Loko ezaki ke journal ba mama, to yeba kaka ke, to yeba te ke mama kaka oya boti, mama kaka oyo boye. Non. Donc mama aza biloko ngana tangi. Oya koli, aboti. Oyo pe aboti na ete pensa na charge babengi ye pe mama. Marqué koloba mama mais tozaki na thème ya biso oyo tobongisaki po tozala nango. Thème ya biso ezali ete tozala limité te. Kasi tokende boso. Amen, amen. Amen. Pamba te tozaka limité na makambu ebele. Même physiquement, même spirituellement, tous à la paix limité. Mais ok, Seigneur, on a vu ça, il a vu son projet à bonheur. Et non, il y a malheur. Pourquoi on va faire la limite? Pourquoi il faut la limite? Pourquoi faut tout la limite? Il y a moins qu'on a vu. Et pourtant, la création, nous avons fait ça, nous avons ma classe. Et nous avons fait ça, pouvoir. Il y a côté les mali, colo, il y a un logo, nyonso. Donc, il faut dominer les colons. Donc, il y a un avant de banda, de bondela, comme ça, de bota, na thème d'ambition. Okumbama yo sanjolama, ozamala mute de gloire. Yahweh na pesa yoni na lobi kumbama. Pointe zali moma kitoko Dieu de gloire. Oya ko yoka liloba na yo. Liloba no e kangolaka. Liloba no e corrigeaka. Liloba na e pambolaka Yahweh. Comme on a été journal et l'autre de gloire, et bien pour ça, et 1 plus 6, Yahweh est à 7. Tu es bien des chiffres 7, et ça est long à yo. Tu es bien des mots collés de l'eau, tu as 4 na limitation. Et ça là physiquement, et ça là spirituellement, tu as combo na Jésus Christ. Yahweh na Saint-Esprit, yonde kamba diso. Préparez mon thème à moko na moko. Ngana kita, yondo soit place kati. Yo pesa barema Dieu de gloire. Pamba te ceux qui batalinga, ba yokinga, to gozo le côté. Mais ceux qui to yoki yo, to tali yo, ne ba vina biso ko bonga be limite ko ko isa. Yangwana na zwili sous autorité. Yo matoi mangongi, oyo yo kakate. Ba damus nyons et pas écoute ami bino. Toutes les actes de Satan sur tous tes domaines. Na krasé, na marché likolo nango. Pe na pesi bino mitindo. Kati na oesika, boza na place te. Pe boza na place te na kombo na Yesu Christ. Dieu de gloire tika ete règne na yo. Yango ne règne kati na oesika. Saint-Esprit ozo a place na nyonso. Kombo no ekumbama esanjolama. Bamba te obongi na lokumu na kombo kitoko ya Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Donc, il y a un peu de bien te thème na biso eza eteke tozala limité mais tokende liboso. Pourquoi to bien te tozala limité te?
na racine lobi yango moko na moko pa yebike esika nini oye azalaka nango limite soki to lobi physiquement okomona makambo mususu mona na bureau muto ayebi ni kokota bureau te makambo mususu kaka mona tutungisa kaka bana neti ngamoko na zaka kutu pona tsaka larme na téléphone na yebaka te donc fona lo baka kuchilanga butuka soke koki ma téléphone kochilanga larme pona kolamuka ndeka okende musala donc nazalaki limité mais na longola ki limitation wana amen donc yo moko mutoko longola mutu pa ko cha limite kati na yo moko pa ko kota na kati ya limitation mais lelo na oyo yo moko biso moko to mitiaki na oyo bantu ba tiaki biso tozo bima na kati ya limitation na kombo na Yesu bongo tomoni ete mutu wana oyo mitie ye moko na oyo pe ye moko mitiaki o ba tiaki ye donc bantu wana donc epai na Yesu limite wana kati na biso ezolungwa deja tokoloba lisusu nini na place wana po nazokende na liboso ko expliquer comme ça moko tokokota na ba verset aletoke mbala moko donc dans le but limitation physique limitation pe spirituelle ezali spirituel tokoloba ndenge nini spirituel ekozala surtout mingi ba protocole mutu bamonaka makambo na bango mingi na kati ya lingomba ba protocole na batei okomona protocole azwi place ya pesio mais olingi kofata place wana onga na lingi na ngawa te ba mama bakambi lisusu bazaka ba problème okoyoka kaka te mama wana yeyaka te loko yeyaka te tokendo talekaka main vide tokosomela kote mais tout ça te tokopesa lokote donc ezaka pasi ba mama mosusu bakokaka te mona lobi na longwe na nga mama mokambi na longwe na nga ki protocole bo akoki na etite omoni limitation spirituelle que faut to longwa na kati ba limitation nyonso wana faut to longwa na kati nango pamba te so itoza na kati ya limitation yango ezo freiner biso ezo freiner makambo na biso nyonso oto longwa na kati ya limitation ninyo ezo senga biso poto longwa ezo senga biso faut to za décision amen faut to za décision yo na ngai toko za décision poto bima na kati ya limitation ngasi na lembi na ningi te pourquoi passion pourquoi kanga na kanga makanango pona nini te nzambe na basa na projet ya bonheur et non ya malheur pona ni malheur ila nakabana ngai non seigneur alobi ngai soki na bongo lokanga na bongo maboy libota na nga mobimba ebikisami pourquoi libota na ngai boy alors ngafona longwa na kati ya limitation po libota na nga pesa nini elongwa po yo kokipe ko longola libota na yo na kati ya limitation amen pona kati ya mabota na biso pe ba limitation ezebele o tobengaka ba lien tobengaka ba maladie héréditaire ba problème wana kuna boy mais soki Gédéon moko atelemi na kati ya libota makambo nyonso échanger amen donc yango wana na kati ya limitation wana ndenge na lobi na biso ete sengi na biso tozwa décision yo na nga faut tozwa décision mais avant sa décision faut yeba na mpe makambo amen o lo bakate pa mo te lo ba monter mabe ya lo baki faut to bima la limitation ngana longue la limitation oui o longue na o mena eloko deux osenga faut o veiller o talina o analyser na bomo inayo na bomo ya bana yo na litonga ya masia ni nyango oyo ezana kati ya limite misuku tu biso moko to pesa ngo pouvoir na libota na biso so ikomi kaka décembre mutakufa so ikomi kaka boy mutakufa sikoyo au lieu to limito bonde la limitation ane longwa mais toza usanini tozo banga tozo dala tour wango ya nani mutu akokende te si to longwe balobi décembre mutakendaka mais lelo mutakokende lisusu te na kombo nani amen donc il faut toujours décision ngana
yo tozwi décision totali makamini ezo marché te même ba jeune ba na biso otali na classe pourquoi eloko nini nga naza na limitation ne eloko nini namoni kuro oyo nga nakokaka ngo te mais nakosala ndenge nini nga fo na bima na kati ya limitation oyo esengeli fo luka osecours amen amen osecours na yo eza nini otala nani oyo ayebi kuru wana malamu koleka okutami na ye osololi na ye alakisi yo ou bien baparent bazweli yo prof mpona alakisa yo amen amen olieki naza te ngai natuka nakokaka ngo kaka te nakokoka ngo kaka te okokoka ngo kaka te me nzambe na biso alobi toza mitu toza mikila nani alingi aza mokila toza mitu amen acclamons l'éternel. Donc c'est que na biso tozwa décision nga na yo tozwi décision ntango tozozwa décision wana nalobi ke totala eloko nini oyo emarchaka te bongo nsima tozweli yango décision bongo nsima tosala nini tozwi décision donc wana eza pa ya mpo nga nakende natya pa mpona koma kokende mais sikoyo lere na verifie natali mais makambo mosusu eza mpe nga moko mutu naza blocage amen amen eloko mosusu yango na sufo totalaka pourquoi nazosambela nazogene nazopesa bamakabo nazosala nyonso mais mpona nini navansaka te amen amen donc ingolakisa nini mitala lisusu banda komitala na bomoi na yo moko nafungolaki porte nga nabengelaka ngo kaka porte nafungolaki porte na esika alors makambo mosusu wana ekangaka biso oui le balobaka tosenga bolimbisi tosenga biso bolimbisi nzambe elimbisa ngai mais makambo mosusu eza ya kosenga bolimbisi nzambe elimbisa ngai te mais eza makambo ya kokutana na basala ya nzambe osala oyo tobengi confession tubela eloko nde oyo tokimaka kotala teke te mama pasteur akomema mama Pauline akomema sere wana akomema eza problème na ye na nzambe biso le tosala confession na biso tosala penda boye donc mateya penda tango ye chaud lere mutu nyonso akomika nana ninga tubela zela na ngana loba mutu azaki na soni te o seigneur alobi akoyoka soni ye pa osala nini donc makambo mosusu ya limitation ekangaka biso makambo biso tobomba secret oyo nalingi te moto ayeba ngo oyo eza soni yo lingi te moto ayeba mais oyo akela yo tambola na mokili oyebaka olo ayebi yo tambola na mokili oyebaka amoni yo momo mina lingomba na masia kolo yesamoni yo liso na nzambe senayo amen amen donc place toko bomba masia eza partout donc amonaka eloko wana lisusu esaka nini ekambaka omona ozolinga o avancer moyo kende eloko wana ezobenda yo tokopesa exemple tolandaka mpe batémoignage mingi bato balongola bazemi babi ole akomi na lola bite ngai nakokota lola mais bana nyonso wana oyo alongolaki basali nini bakomokanga ye po porte wana eza mokie siko wana yakangi yo donc zemi wana yo longolaki mwana moko mais mwana na mshaki nga obota bana 100 na génération na ye alesa nyonso wana yo mtozalaki machombe okomi buro ozokende pe ya kokota na seigneur ya obligaka na yo yaka na yo po bandaki noko te ya ozosala nyonso mais oyakaka na porte okangami okoki okota te babiloko wana nyonso ezaka malamu koloba yango amen eza na misusu bakende okotaka bandako ya banganga ntango yo okende kokota ndako ya nganga mosusu voire même akusha na nganga alati asa kota yo na nzoto
alatisa yo milimo ezosenga biloko wana nyonso yo koyoka soni te yo loba po avancer te na biso eza bongo te nano balingi avancer te nakasi mutu nyonso alingi avancer batanga biso mpe ndenge batanga badavid bajoseph batanga bamarie batanga baester amen amen mais mpo na tokota mpenza na bamakambo yango makambo oyo saint esprit azoloba na biso soki tolandi kaka banorme wana nde tokomona ke vraiment toza mpe komata tozokende mpe liboso donc wana lisusu ekangaka donc soki osali confession na yo ekozala malamu po paster toyebaka lolenge nini tokobondela nayebisaki bato nanga nga mpo na nga bakochange ata loi ata mpo na nga kaka nachange bango wana bazwa yango nabebisa mbongo te botuna passeport ya bangolais combien de bato babebisela yango mbongo babebisela yango mpena mbongo ya kosakana te nga nabaki na kobebisa mbongo te ezwamaki amen amen tozongi na kati ya teme na biso mama wana ye mutu aza na ye na voi ya bien azokende aza na voi ya bien oyo azokende nango voi ya bien alokoti bakoni na ye atie bakoni wana alobi akopelisa akopelisa akolia eplace abebisi toko God amen donc tolongola komilakela mabe biso moko o ngai na ye kotika bango kaka mpo na nini bango kaka babongaka mpo na nini kaka bana na ye mpo naza na nde amen donc il faut totelema ndenge wana donc tolongola mpenza babapense ya mabe ate ezosimba te omoni ke mpo na décision na kataki donc ntango ozwi décision mpo na persévérance eza na kati foi eza na kati donc ozopersévére mais avec mabondeli oza na motema monene mondenge nalobi ke bato babando lobaloba boye te yo kaka motema ya monene ntango oza na motema monene wana opersévére no na prière osatache na nzambe wana nde elonga bum nde batangi yo pe nde oavance pe oke liboso mama wana o tozolia moumbu na nzambe soki tolie papa ama esili me nga te ezaki yo wana nga tozolia tozokontinue amen ye mutu alobaki bakolia nsima bakokufa est-ce que yo mpo lingo associé acclamons l'éternel heureusement mutu atindaki mowumbu ya nzambe kuna ezalaki nzambe ye moko epi lisusu mwasi yango azalaki obéissante Pontangu ya lobi na kolia na kokufa tokokufa waloba yemta kokufa yemta sana posa kokufa mwana sana posa kokufa te me akamata koti si mwana na katani ya mwana bana fubo bonde la makasi amen esa ika malamu esengala kibozala mwana makamtolukila kabino ya mwana fubo yeba do sam wana prière na yo ngana lia ki ba raisin te oyo baliaki bareze mieno na bango moko nzambe yo moko lobi okofuta mutu na mutu oye asalaki nga nasalaki eloko te nakofuta eloko wana ndesko fo yeba koloba ngo so omoni ntina tomona tolobaki boya omoniki bobénéfice oya bamama kaka omoni mwana bakotisi ye kuna mwana bato azalaki kutete pa ezoka utabakoni ongana mwana nga tozokufa yangana mwana yebaka losambo poto lukla bino makambo bino boyebi te pa ngana ke kokanga makambo na bino boyebi te mais yo pe makasi na prière oya liaki reze na ye moko mino nengai nga penza na refuser
mina ngai alobaki si lisusu nzambe olobaki okofuta mutu na mutu oye asali ebonga na lonaki eloko wana soki mama na nga papa na nga bango balonaki elanga bango nango amen 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 biso ba mama ba papa tokosala ngo te amen 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 po biso toza éveillé donc cet esprit a fongola biso miso donc afa toloba fo to contrôler amen amen yango na ke nzambe penda sunga biso na bolingo na ye tozala penda ba mama oyo tokokende liboso na domaine nyonso oyo tokokende nango penda na domaine nyonso oyebike na domaine nyonso okotelema na kati ya libota na yo bazwi ngolu okotelema na kati ya foyer na yo bazwi ngolu okotelema na nation ezwi ngolu okotelema na lingomba ya nzambe ezwi ngolu amen 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 mais nyonso wana ezosenga motema ezosenga lisusu discernement po okokata kaka makambo te tika na kata bikatela katela fozala na discernement oveye liboso pozala mama domaine nyonso ozoveye nanu o vigilance na yo teke na makambo mabe po mema okenda kotonga okenda kokritikaka yango te amen amen ozoveye me na miso ya molimo oza na matoi oyo ozoyoka me na matoi ya molimo sima odiscerne otali ke te sikofona tiapa nasala boye nasala boye mpona ede liboso mais avant koma liboso po babruye ekoyakaka oboye me yo ozalaka kaka na motema amen amen po okende liboso bongo mama oyo heureusement mama ngo mutu oyo batindelaki ezalaki mowumbu na nzambe mutu atindaki yo kende kuno moni nzambe sikoyo balingi te yo ozwa eloko na yo po yo avancer balingi te yo avancer ale batunde balinga kaka bakata po bakabola bino donc yango wana fo toyeba koyamba tango toyebi koyamba eza malamu mama wana azwaki lipamboli na ye na nzela ya koyamba leka komi pa mowumbu nzambe yoka makambo azobana eske nga nasengaki yo mwana nga penza nasengaka yo mwana nayebisaki yo te kotika kokosa nga azobosana ke aza na l'éternel des armées oyo asalaka amen amen donc mowumbu na nzambe soki aza na nzamba solo donc ikomitungisama na yo te po nzambe ne ya solo akosala amen ngela na nzambe na nga solo ya mwana baya kolakisa mama pasteur mpona balakisaki yo te me balakisi mama pasteur ye moko siko mama pasteur atia doute ote ya botna tomona epe pa te ate ote ye te moto wana tozoyoka kaka ye te olinga ozwaki bota pa ya nzambe amen 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 heureusement ye mpe atosaki abike te wana ndeza confirmation mama Pauline toza na milulu boye te na moi totia mabeya akoloba peke ye moko ti nzambe apambola bino lisusu amen amen bamusicien mpe na musicien nzambe mpe apambola bino mpo natunaka mpe Moïse yo nazomona yo répétition boye te ezokende peta bien naza peta bien na ngadi mokomiso na ye mpe l'église namoni ye mpe azoyeba ngabelaki eza bien ko nayebisi ye ngai na misiki po batika yo leka okendaka répétition me po leka lisango oyo yaka makambo amen amen so tozali wana tokendaka barépétition me po bima soki olekaka na nzembo moko pa mosu po leki te meme répétition ye lisusu oke lisusu po soki oke te olongwe kameme yo kaka mbala moko oleki liboso ozoyembisa acclame l'éternel des armées. Vraiment nzamba pambola bino bokontinue toujours kozala bomoko wana amen amen groupe nyonso oyo eza na kati awa ezala BTCC ezala banani tozala kaka bomoko amen amen mpona nzela bomoko wana nzambe asalaka
Donc toyeba kosala malamu tolongola limiti kati na biso. D'autant tozoyeba kosala bolamu nde bolamu wane kosala nini ekobotela biso pe oyo eza ya malamu. Donc mama wana bolamu na ye ti aya kosala nini na ye kobota mange mwana wana akufaki me mwana ngo azongaki lisusu na bomoi. Acclamons l'Éternel des armées. Pour dans nos baraming. N'avancez, hein? Amen. Donc, mama wana na bolamu na ye ya wana ayaki kozwa. Donc biso peut-être avancement na biso et kozana bolamu o biso toujours sala. Mais bolamu ngonde e uta penza na mitema. Ezala te na sali pona ye kuna mona, ezala te na sali tikaka kapo balobi. Donc ezala te bongo. Donc faut penser que e uta kati. Donc ce que uti kati mitema na biso nde yango ekobota. Donc bolamu efutaka. Amen, amen. Amen. Mama oyo abosana na yeke ya kobota, mama oyo boy. Yangana oyo nyonso bazala posa bana. Na kombo na Yesu Kristo persévérer pe yama. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc otala te konga na kobota susu te docteur sa loba kinga na kobota ni susu te docteur aba docteur. Et ça l'Éternel des armées. Amen, amen. Donc yo moka fozala na kondima et puis on persévérer oki makaka mabewa na o na lobaki po yango ka esaka nini ekaka nde okozwa rien n'est possible place en Nzambe tout est possible et nous comme sou esaka susu ozolinga avancer na yo mais ozotala sima wana ozotala nini ozotala makambo nga na salaka. Donc tant que nous sommes makambo yo salaka, moi yo avancé exact. Yo il fallait suko okende, o sala prière na yo bien okende pas mo umba nzambe, o solo apona makambo na yo mais ozana son. Ozana kobanga. Donc faut olongola soni, olongola kobanga. Persévérer yo kende kaka. Ba masumu ango te za ndenge nini yo yoka no soni te yo yoka soni te yo kende to kotanga sumu mwasi moko awa ya yoka ne soni te na masumu na ye akendeki na ye eza na Jean Yahweh
Amen. Sotongi susu pepele. Yango tumemele ba offrande pe ba dîme na biso nzambe. Tikete o nyonso ayebi ko tia loboko ne na kati na panier o nzambe. Mbongo wana lekana ko sala mosala na kati na etonga o nzambe. Kanisa Père éternel bisika mosolo ne oti nzambe. Lekana ko zongisela o nyonso kanisa nzambe au centuple. O Père zangi Père éternel, pesa lisusu makoki po ete mukolo akoya pe na ndako na nzambe ayekana ko honorer parole na yo. Tikete mbongo o nzambe elekana ko sala misala pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Tout comité to va communiquer na biso. Vendredi, tous avons l'intercession na biso à la 4 Nesika de 18h à 19h30. Samedi, ba jeune na biso à groupe d'adoration ba répétaka de 14h à 16h. Et puis dimanche, tous avons na kilt na biso de 10h30 à 12h45. Tolingito honoré présence ya ba onyos ba yeko sunga biso na mukona lelo na kobanda na présence ya mama na biso mama Bibiche mwasi ya papa Michel ya église à Arène. Mama Bibiche aye mon côté azana mama Solange na mama Tina to honorer binope. Et en plus de ça, sous na ba maman na biso ba oti musika ba oti na ville ya Kassel pour hôtel ma poto honorer présence na bino. Na mona isusu mwa na biso oti na dure na mwasi na ye pour hôtel ma to honorer bino. Elongezanga mopaya mama soki koko telema to ya soki ezala mopaya awa eke na moni ete to nayebi ete nzambe nanga apambola yo papaya mama telema to yamba yo. Nzambe apambola o nyonso atikaki ndako na ye ayaki na kati na esika toyaki kohonore motu te toyaki kotala mama Beate me toyaki kolia oyo ezali liloba tikete liloba wana esala un plus na bomoi na mboko na moko. Nzambe apambola biso nyonso. Amen. Sans retarder, toza kobenga mama ya biso Pauline pona kotika peuple de Dieu bazonga na Kenya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayezo kalate alléluia. Yes. Eza pona nzambe. Amen. To pesi tata nzambe merci. Oya pesa kingana matango ya koya nesiko c'est pas facile. Eza mukolo bato bapemaka tout ça. Mais to ye katinisika oyo kenzambe ya bonté amour na biso surtout. Amen. Amen. Je pense programme na biso continuer ti lobby. Pardon? Oui, yaka. Bolimbisi na bosani na journal le 14 décembre donc na mois prochain jour le 14 eza samedi pasteur na biso Michel Lungidi na église à Arène invité biso nyonso kokende na journée adoration et mutu nyonso azali bienvenu adoration wana journée wana ekobanda na 15h bibezo la biso kenzambe alingaka adoration pour esalaka bien donc biso nyonso toza les bienvenus le 14 décembre à partir à 15h. Nzambe apambola biso. Je pense que vous avez suka iloba eza boyete ndeko nyonso amoni ke azakanisiko ya kosambela te vraiment tango eza mokuse tango eza mabe luka esika oyo kokende kobondela nzambe
Ce qui peut nkola tiena motema na we te kiti wana etikala pona yo. Note kiti wana ezali pamboli pona ntina ngana yo. Amen. Amen. Totelemi biso nyonso. Vraiment, tu vois, chaper les pommes de la mokiete. Moi, la biso Miché, Aza Awa, to yamba qui était. To yamba pe moi, la biso Miché, Aza Maman, la biso Bijou, Aza la colonda. Akedai congé. Wapiye. Ok, yewana akedai congé, mais congé ne sili. Place naye, je pense yango wana. Amen. Amen. To kangami suna biso s'il vous plaît. Sambe malamu. Azali malamu. Sambe malamu. Malamu. Sambe malamu. Sambe malamu. Sambe malamu. Sambe malamu. Sambe malamu. Tata toyeke pai na yo lokola bana ozaki na posa ete ozongisa o ebungaki na mitema na biso pe na bavi na biso. Esengo kozala na nzambe ya bolingo lokola yo o elekelaka makanisi ya bato pe moto moko te akoki kokota na secret oyo soki yo nzambe kaka te ofongoli yango pona ba oya yo. Tozalaki vraiment béni nkolo na tina liloba oyo opesaki biso nesika oyo. Yawe etika yango etika lankona na motema ya ndeko nanga moko na moko nesika oyo. Ete monguna akwa koyiba yango te. Tango nyonso mwenye akoya po ete atungisa liloba oyo nzambe loba kaka ete tout est accompli. Nyonso ekomama. Seigneur toyaki na yo, tolingi tozonga na bandako na biso. Mema ndeko nanga mwasi, mema ndeko nanga mobali, mema bana biso na biloko bizanga miso matoi. Na ba biloko nyonso tokoki koutiliser po ezongisa biso na bandako zala chemin na biso. Totiki mokola lobi na maboko na yo soko zongi te na buto yo tata tokokuta na so esika o na partie ya 10h30 pour natina ko célébrer susu kombo ya nzambe tata nesika o tika lipamboli na habala ya mope Isaac Yakobo ebila moko na biso lelo lobi pe kino kozonga na Yesu Kristo. Amen. Amen. Amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Acclamons l'Éternel des amis. Alobi kende, osanini, ozongela lisusu te. Nani yango mta condamné? Amen, amen. Amen. Et puis Romain Pelobi, il n'y a pas la condamnation là-bas au bazar en Jésus. Vous devez pas condamner yo. Au moins, ba wana ba mérite, ba bike oyo penza limite na esa nini e monani. Na kindumba na ye oyo toke ko kange penza na mbetu. Ah te.
basi aboye donc photo boma bango eza Moïse alobaka déjà o photo boma bango Yesu masi bazo bosana ke et pas bazo mema eza mutu oyo aza mutu amawa mutu ya pardon mutu ya kufela kibiso mutu alobi il n'y a pas la condamnation mutu afuta ki nyongo nanga Yesu bozo mema ngapa ina ya usani ausanga ngolu amen amen donc wana babi mutu aboy photo boma ye Yesu takipaki bango te babi azokomaka na ye kaka azokomaka mais batongo bazo yoka tete ti bazo continuer koloba timba moko Yesu atali wabi bon asa ndumba penza we mona ina misu mona ina misu kindumba yangwana mais ngana oloba kaka o nanu asali eloko te akamata libanga bamba zwa libanga banda ko bamba mabanga yo na kindumba na yo oyo yo penza fo okufa bo bamba zo mabanga banda ko bamba balobi kaka nemba telemaki wana Yesu masi azongi ne sukokoma donc kaka bango moko conscience na bango to yeba na biso amen amen Amen. to yeba na biso penda ko zo sa no mabe o yebi no penza mais to lingi ne kotika te mais so to kotika te moi to avancer Pesaje. donc on dit ma correction amen amen Amen. pour correction moi ko sa biso to sa nini bango moko basimbi nzela babandi kopanzana kaka mutu na mutu balobi mikolo tina bana mike bango nyoso basili atela boye batikali kaka bango mibale abibongo bato bayaki kofundwa baza bakei bakondana te abi nanga kutu pe nakokondane yo kutu te mais kende osala lisusu amen amen Amen. donc eza na mwe bele basi ndenge wana mususu ye moko kutu amande ko sape ki ndumba na ye mais akei penza pe pa ya masiya asengi pe bolimbisi na ye eze bele po kaka tampe po soto bito bandolo ba to sisa mote nyonso lelo omoni doki to banga te ata masumu na yo ko motane lokola ngola ato boma bato tangu yo ndimi no kaka Yesu masiya mokonzi mobiksi na bomo ina yo tangu yo confesser na yo kaka tangu yo ndimi o se repentir nga penza na zui décision ya kotika makambu oyo ata kutu batu balobi na bango oyo ndumba oyo kutu boy po mwasi moko susu bamemaka pa Yesu masiya azaki pe mutamasu mwasa ko kamata parfait abanga kite yango na lobi to longola soni to longola ko Yesu masiya azaki na kati ndako boko na pa bamarti azolia na ye mwasi wana ye na bamasumu na ye kaka azaki na parfait na ye ya cher kokota kaka ne bakoti kaka zo kaka parfait ka asopi na likolo ya masiya azwi suki na ye azopangusa doki amikitisaki amen amen Amen. tozala bato akomikitisa oyo akitaka nzambe mais oyo amataka nzambe donc mwasi wana atalaki bato te atalaki gauche droite te makambo na yo ndeko otala no gauche droite te oyo eza soni oyo bakomemanga sango amema na ye mais yo ozosala nini ozokoavanse atala ayokaki soni te akota na ye penzale mais Seigneur alobaki masumu na yo esai nini po bato balobaki na bango yo parfois chercher bon il fallait que tu te kango donc bato balobaka na bango kaka yango na lobi tozala motema moi je nazaki na biti na ye donc yango na masumu na to eza ndenge nini kobanga te kotala nsima te ke nga lokwasi na boma lokwa nasala boye foma nzambe akolimbisa ngai te zwaka décision nzambe alimbisa akolimbisa epi alobi kaka osala nini ozongela lisusu te amen amen
vraiment yangwana po biso to mata po biso to kende na liboso esengeli na biso basalite nyonso le makati na biso comme ça to tika la pepele nek to yembaka na biso pepele 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 oh pepele na Yesu oh ngana bala Yesu na kopesa pepele na Yesu oh pepele pepele ngana bala Yesu akopesa yemi kumana nyoso onatikala pepele pepele ani kumbana nga kamata amen amen Amen. donc biso photo tikala pepele amen amen Amen. balobi yaka na yo na mikumba na yo nyonso ya kozwa mikumba nga kosa nini ya komema abi ata mikumba ngo eleki kilo ya kopesa yo oyo eza pepele donc totika komitungisama mposa na biso eza nini tokende liboso mpo na conclusion na biso eza ke mpo tokende liboso eza tosatache na Yesu Masiya. Amen, amen. Amen. Okoki kosala no tubela ndenge na lobaki. Okoki kosenga na yo bolimbi, okoki kotika na yo mabe. Okoki pe moko persévérer, moko posa na foi, moko po lembi na yo. Mais balobi s'attacher. Soko okangami kaka na Yesu Masiya. C'est-à-dire muto akangama na Yesu Masiya akotambola na kobanga Masiya akosala bolamu makabukaka nyonso nzamba lingaka malamu suka na ngope kobote na ye oye eza malamu. Donc conclusion na biso pona mkola lelo eza penza ke faut s'attacher na Masiya. To s'attacher, to persévérer na prière. Pour biso to lingaka so na sali mabondeli lelo na bondeli kaka to passer a bondeli pona nga na zwa pe kaka eloko yango lelo lobi te to za précéder. Amen amen Amen. oyebi bamakambo mosusu nzambe apesaka biso noki te eloko nini mosusu ezalaka biso amoni monguna azalaka pembeni na yo soki apesi yo eloko wana monguna na kosani ya kobundisa opo asala nini azwa yango longo nalingi kopesa yo te na ere wana alingi okola nanu mpona okozwa yango oyeba kobatela yango tozalaka presse te amen amen Amen. totalela kaka nzambe wana baseka na bango batiola na bango biso toza bato ya liboso toyaki awa mais biso bato ya suka toyaki kozwa bamikanda wana kasi moko esala nini esali eloko te amen amen esa nango mama mo babi mabeya mpenza ye tusa yakala be bana na yango baza na bango mpe na mikanda te mpe makambo na bango ekendaka kaka bien naboyaki kutu natuna mama na mama nini yango mutu alobaki ndengwa bongo nzambe aza so atikaka kote nyonso mokanda loko eyaka te kote osusu bana bazalaka ndengwana ndengwana non atiki bana bakende malamu magata mokanda boye me mokolo yango ezalaki ezwamaki amen amen donc tozala na patience amen donc tomitungisama te biso kaka to persévérer kaka na kobondela totalelaka nzambe wana atikaka bana na ye te nde akoyeba kopambola biso donc mpona toclotire conclusion na biso nde nalobi tosatache totanga yango na mokanda ya riti mpona moni oyebi kozwana eza signale déjà tozwi na riti 1 nani oyo azweli biso akotanga na kombo na Yesu riti 1 totangi 8 tina 10 sima tokotanga susu 12 tina 14 mokanda ya riti aza kote ya juge kote ya Josue nana azwi yango. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Naomi dit alors à ses deux belles filles,
allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Et elles dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi, vers ton peuple. Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Acclamons l'Éternel. Amen. Donc, histoire oyo, il y a pas si au bango nyonso, misato, famille oyo. Donc, Naomi, azaki na mobali na ye, na bana na ye, na babokilo na ye. Na mboka kaka bakendeki mobali ya Naomi akufi. Bana ana pe mibale, bakufi, me basi, batikali. Afandi pe na babokilo na ye, titi, kompere bi ate. Fona zonga na nga, na mboka na nga. Afandi si babokilo na bitala. Ngai, nazoke na ngai. Bino, vraiment, merci. Toi, il va recevoir merci. Amen, amen. Amen. Oh, merci, Père. Et ça, la malade. Et c'est pour ça, on a ma casse. On a un balasima, à Kadelo Soso. Amen, amen. Alors, Bike, Ndane naza boye, na moni, na bino, fotokamwana, tosilani awa. Donc, mwana na mwana, dendana. Dendana pa banani pa banzambe na yo, tapa ya famille. Boso batete ti babite, soto kende, soto tinga miyoti. Ne maloba ya penza ya kake bandi kobima. Abingai, nde naza boye, na di mobango, est-ce que na kozwa su mobali, est-ce que kuti naza na désir wana, oke na kamata lisusu na bota, po bino bozwa sikoyo bana wana, nati bango nde bakokolaka. Donc maloba penza ya mabe, e balobima. Epesi, pasi na Oprah. Oprah wana lobi, baloba, tika, abendana. Oprah kenaye, mérite, balobi nini. Attaché. S'attacher. Peuple na yo, aza. Zambe na yo, aza. Et pas yo kokende. Ngai pe. Et yo kokabola na yo. Amen, amen. Amen. Richard Matate. Elembisi. Waya lo banisusu. Mais pourquoi? Pourquoi donc Richa yebaki ke? Awa, ezana nzambe ya solo. Acclamons l'Éternel des amis. Alors nzamba solo za awa. Nzambo ngashi na lanie na bobiki sana. Nzambo ya zakati na shona landi ya kopesa nga libala. Nzambo soki na landi bakotanga ngai kombo. Te, nga na kozonga pa nzamba bikeko te. Oya salaka te. Oyo fuba lesa ye kolesa. Oyo bakocha biloko wana na tongo yo kokuta ngo lisusu. Ale ba changer bakamati batie lisusu mosusu. Oyo kuta lobaka te. Elobi pasteur walo. Maria wana pika makaka boye. Donc ba benga ye kuta ndimaka te. Bongo mama kuto ya lobaka. Alobi kutu mwana kale. Alobi ngana kokende pa nzambe wana te. Marqué eza nation nanga, eza ba famille nanga, eza libota nanga, ne bango baza na nzambe ya kufa. Naomi na yo nani mama?
Naomi na yo nani? Tobungisa ba Naomi na biso te, acclamons l'Éternel. Ponzela Naomi na yo wana okoki kopikisaka mpe oke liboso. Balobi Rich asaki nini? Asatashaki. Et puis soko landi histoire wana okomona ke bandaki kokende bien. Azaki na botosi makambo nyonso bien suka na ye azwaki. Acclamons l'Éternel. L'air a suivi bala, l'air a boti. Naomi pe esengo. Acclamons l'Éternel. Donc, tous attachés. Amen, amen. Donc, biso nde toza dépouille à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Yesu Masi ya yende mobali ya libala. Oh, akoya kozwa ngana yo poto kende lola. Amen, amen. Amen. Saint-Esprit wana. Et Naomi wana. Aza Saint-Esprit. Acclamons l'Éternel des âmes. Pourquoi Naomi aza Saint-Esprit? Pour akoya kotindo makambo moko. O sepeli na mote. Pour biso to lingaka ba biso makambo hein. Oh ezo sepeli sanga. Alors Naomi wana aza Saint-Esprit. Pour ce que tu bali si makambo na to tiango siko na lingomba. Oreto kende kaka basi. Koti sikoyo na lingomba pona biso nso to bénéficier. Donc Naomi wana aza Saint-Esprit. Donc ba oyo ba s'attacher na masia Saint-Esprit atambwisaka bango. Saint-Esprit ako conduire yo. Saint-Esprit ako talisa bato lolenga talisa ki mama pasteur te mama wana aza moté. Peut-être yo kaki mais yo mona. Amen, amen. Donc Saint-Esprit a guidaka. Aza fier. Saint-Esprit aza fier makasi hein. Donc alinga ka salité te. Yango moni maloba ya salité wana oya loba qu'est-ce que ngana ko zonga lisusu, ngana ko bota lisusu. Donc eza Saint-Esprit. Donc biso to sa nini to s'attacher. Ce qui to s'attacher kaka na masia nde to sa nini to kolonga. Saint-Esprit a conduit biso ngana yo comme ça et kozana biso malam. Donc quand on a besoin de limitation longa kati na biso to avancer to s'attacher nde to koyeba kokende liboso na masia. Acclamons l'Éternel. Donc to telemi ko to bombe la masia Elia j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Elia, 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 Elia. Ce soir, Jésus, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. La Dieu de gloire naie et descendre. Donc tozo kota na mabondeli. Liboso tozo bengana nanu. Oyo nyonso ya mabeza kati na biso moko. Oyo zo kanga biso. Po ete biso to avancer te. Zo autorité. Banda ko bengana ngo. Ozaka muta kanda. Ozaka muta ko silika. Banda ko bondela. Banda ko bengana ngo. Na kombo na Yesu Christo. Au nom puissant de Jésus. Oh molimo na kanda. To bengani okati na wesika. Au nom puissant de Jésus. Molimo na zuwa. Libéré. Na kombo na Yesu Christo. Yo molimo oy. Yako finga. Yako toka.
tobengani yo ya lokoso tobengani yo na kombo na Yesu Kristo. Libérez, 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 libérez peuple de Dieu maintenant na kombo na Yesu Kristo. Libérez, libérez, libérez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tobengani yo na kombo na Yesu. Tozwani sous autorité ya kobengana oyo nyonso akotisa ki na limitation ezala bambara na yo ezala bakoko na yo bima na kati ya limitation zo autorité bande kodéraciner même okati balien mais sont déracinés tobondeli na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus nazali kodéraciner plante nyonso oyo Nzambe nanga plantaki te na bomoi na biso nazali kodéraciner yango na kombo na Yesu Kristo nazali kodéraciner yango au nom puissant de Jésus. Libérez, libérez, libérez maintenant, libérez peuple de Dieu yo malédiction au nom puissant de Jésus, yo limitation au nom puissant de Jésus. Libérez, 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 libérez maintenant na kombo na Yesu Kristo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, salabana na yo ngolu na kombo na Yesu Kristo. Tobele mystère Saint-Esprit wana tonza makati na biso a guider biso pour être tokende liboso. Sa Saint-Esprit tokokende liboso te. Tobele la Nzambe wana asunga biso. Tobondeli ya kombo na Yesu. Oh Dieu de gloire, tobondeli epai na yo Nzambe. Sunga biso Saint-Esprit. Oh l'Esprit de Dieu vivant. Tobele yo. Oh l'Esprit de Dieu vivant. Sunga biso tokende liboso. Ete na biso moko papa. Tokokelo kote. Mais Yahweh toye pa yo. Oh sala biso grâce. Ete tokende liboso. Oh Seigneur Saint-Esprit. Sala biso ngolu. Oh Seigneur Saint-Esprit. Sala biso ngolu. Na kombo na Yesu Kristo. Kombo na ikuma. Kombo na sanjorama. Na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Tokumisi Nzambe wana bandi na biso clôturer na biso tozala na konzima ete oto sengi na oto sengi te apesi biso poete asalaka na koleka nyonso yaki tozala na bonus pe toleka na ngo lisusu tobondeli tokumisi Nzambe wana okumbama yo sanjo na mamonje mowa yawe na pesa yo na neto monnaie na yo kumbama Nzambe oje de ko bandaki na biso clôturer na biso Mama Nzambe oye de go yebi na kopesa biso site. O ezalaki posa na biso yawe. O na kokokisa na biso ngo. Yawe yamana te totondi yo. Tokumisi yo papa. To ebi to kosai na biso bikama. To ebi te limitation kati na biso. Ese longwa ki na kombo na Yesu. To zali kokenda l'avance. Kombo ne kumba makombo ne sanjo. Kombo ne neto na makona. Na kombo kitoko Yesu Mesia. Oyo zali Nzambe banzambe. Vous avez été tout puissant, le plus puissant, au nom puissant de Jésus. Okumba mayo sanjo na mapweto za malamu. Okumba mayo neto na mabamba to bongi na loku. Oza Nzambe kotika bomele Nzambe. Oza Nzamba na omite bozali Nzambe na biso. L'Éternel des armées. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh to yaki maboko pamba. To ebiete tozo zonga. Et tes limitations nyoso kati na bomo ina biso. Oza lisusu na place te. Na kombo na Yesu Kristo. Oh Saint-Esprit. To ebiete yo osungi biso. Yo kotambwisa biso. Pe to kokende liboso. Pe bakotanga biso. Bana biso bakokende liboso. Pe bakotanga bango. Limitation nyonso. Zala péri maintenant. Na kombo na Yesu Kristo. Et tes 7e jour Dieu de gloire. Yo pemaki. Otalaki nyonso. Ezalaki malamu. Yahweh yo pemaki. Tala oyo eza bolamu te kati na biso. Yahweh kokisela biso ango. Obengaka na existence eloko eza te ye. O restauraka oyo ebebaki. Tika ete yo kokisela biso Dieu de gloire. Tu te glorifies. Afin que Kembo gloire honneur et que zonga be omboka na yo. Amen. Yahweh tika itokoti sa moko na moko na repos de gloire na posa oya bosenga na biso Seigneur. C'est ta volonté, rien que ta volonté parfaite. Amen. Yahweh ete na kangi prière nyoso banguna na biso. Oh nyoso bazo sala ba prière contre notre volonté. Pour être to avancer te. To kangi ba prière na bino. Dieu de gloire o exaucer bango te ba prière na bango. Na kombo na Yesu Kristo. Vraiment to zali ko marcher aller marcher. Marcher qui est à l'avant, 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 marcher
Okumbama yo sanjo mapueto zamala. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Bien. Amen. Maman bien place moi le baki. Mon sang n'a pas vu azonia farine suka. Nzambe. Wana yo chazo beta bako. Aussi ça bilo na biso ko. C'est to liani. Amen. Ça m'a pendenga katata katela mwana ti. Amen. Faut ça na kondima. Motema monene. Amen. Mais bien aimé na s'il te plaît kitoko. Amen. Hein? Te lève vraiment kitoko. Parce que mais bien aimé mon gono ayaka koyiba parole. Ya ayaka bo utai wapi yango. Bonte bino na église na bino na samedi. Azoya wana nyonso po alembisa esprit ya découragement. Azoya penza a décourager yo. Ozangi na makasi. Mais bien aimé na loba ngo tango nyonso. Zaché. Pour akende omona Jésus. J'attends un cousin. Un cousin penza. Pour akende omona Jésus. Ezaki na makasi. Batu akangi aolekate. Batu mususu babi. Atu tikele dira oleka wana. Lobela. Boni bilobela ko ekolo lobi ata pasteur na mo kwa lobaka. Boni bilobela ko ekolo. Papilo. Muyibi wana zokende wana. Bakanda bakanda. Mais j'achète dans le bas qui est papa mal j'achète. J'achète dans le bas qui est. Nous avons une destination dans quelle année. N'a qu'à comment la parole. Parole. Jésus c'est la parole. N'a qu'à comment la Jésus. Et ça là qui n'a pas dit que nous sommes pas là pour qu'à l'homme sous côté on a venu wana. Mais si comme wana bakata ngote nzabaye bakake. Un jour moto moko kozala besoin pour matin. C'était un des salaki hasard que pour salaka na feni wana. Non, salaka hasard parce que nzaba yebaka que un jour j'attends kozala besoin nango. Atalaka full wana nyonso. Wodi misala nzela mino le kimunye de la c'est ma cherche. My God. Ça va être caqué. Un jour, j'assors au matawana. Ozoyoka. Un jour, au mata nanzela wana. Au mata nanzete wana. Mais bien aimé. Akomata nanzete wana. Nzete wana pe moyeba katango ezala kité. Po koloe yemoko yeba kanyoso. Mais bien aimé, asepele ki komata nzete wana pa mona liloba. Yo pense pele ki na mokomo lelo po ya koyoka liloba. Liloba c'est Jésus-Christ. Bien aimé na début de loba ki mwasi wana baneko tanga makila asimba ke la mana Yesu. Mais bien aimé, oyoka ke hémorragie katanaki. Hémorragie katanaki na minute na seconde l'air on est katanaki. Maintenant Jésus a sali sous teke to regarde to simbe la mana Yesu. Jésus il est là spirituellement. Jésus c'est la parole. Donc il y a pas Jésus. Jésus on a koufake. Ati que la mission liloba parce que il est liloba. Amen. Parce que il est moko azali liloba. Liloba na to simba mokaka. Mais bien aimé hémorragie to liloba na ngoya freinage na kanisa pour okende liboso avec Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, voilà pour la mission de moko. Sans plus tarder, to comme na air ya offrande. Est-ce qu'on peut se lever pour le roi de rois?
Mais yo, kende na lukosalela nga na lia. Amen, amen. Amen. Ah, ils ont ma casse, hein. Mais dans Nzambe, ils ont ma casse. Amen, amen. Boto si moutele kakanyos. Pour moi, ce n'est pas correct que tout ça n'a été, hein. Mais à tout ça qui quand même. Amen. A kepe, a sali na ye lipawana, a ye pepa moumba Nzambe. Zwa, moumba Nzambe pasa nini? Allié. Tango allié, mbala moko farine na ye. Et s'il a quitté, et continue à qui? Balobi eko continue tina suka na ekeke. Do ti mukolo yesu akoya. Kasi po yemo kalobaki ayaki kopesa biso bomoi. Tozala nango. Pe tozala nango ana. Acclamons l'Éternel. Donc moi si wana farine katana kite pona nini azalaki na botosi. Donc koyamba ezana eloko moko o esalaka ya malamu. Kosala malamu euta penda kati na mitema na biso ebotaka eloko moko ya bien. Po vraiment bolamu moko te oyo sali yango pende uti kati na motema o etouche Nzambe ke ozwela ngo lipamboli te. Non, azwaka kaka. Amen. Nakasi biso mo pe na ba prière na biso tolobaka Nzambe kanisanga atane eloko moko nga na salaki. Amen, amen. Amen. Donc yango na tango to sali to za ngona ho yimate. To sala ngo pena na motema na biso. To sala te ke pona bato ba mona nga kaka na sali. Mais to sala ngo euta penda kati na biso po eza na lipamboli nango. Amen, amen. Amen. Omoni ke mwasi wana abikisa maki. Farine ekata na kite, mafuta ekata na kite. Donc c'est-à-dire na bakoni na tiaki. Na moto na ye, donc moto azaika moto ya kopela moto tango nyonso donc Saint-Esprit ezosala kaka mafuta wana. Allez, ye moko pe lipa na bomoi po lipa isa makana farine. Po Yesu ye moko alobi azali pa na bomoi. Bonga mina lobi yango. Siko farine. Ya munga sa ila lipa. Boete. Oui. Donc azalaki na Yesu Masia kati na ye. Moya zangeloko. Amen, amen. Acclamons l'Éternel des amis. Donc wana ukoloba nini eke mutu wana ye abikisamaki pona Yesu Masia moto atindaki Nzambe mutu atindaki mobumu na Nzambe akende pa ya mwasi wana. Bo Yesu akingolu na ndenge wana. Po bolamu nyonso tosalaka ndenge na lobi elekaka te. Na nzela bolamu na yo ekoki komema yo na kokende liboso. Amen, amen. Amen. Donc wana ezalaki Nzamba tindaki. Mais ezapena mutu mususu pe azana kata Bible oyo ye moko pe asalaki bolamu na ye pe alongwaki na kata limitation azalaki nango azwaki oyo azalaki nango posa. Amen, amen. Amen. Donc tokotanga ngo na livre ya 2 rois. 2 rois 4. 2 rois 4. Oya zui. Nana zui. Ba poli nozo tala R. 2 rois 4. Oyo nani azui. 2 4 to bandi na 8 ti 16. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunamite. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée
étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géhazi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Tala susu mwasi oyo, balobiki eke bolamu tosalaka, efutaka. Oyo tozwaki eza Nzambe moto atindaki ti. Yango mwasi wana asalaki bolamu. Me oyo totangi awa, mwasi oyo asinamiti oyo, ezaki bolamu ye moko moto, abande kosala mo. Donc chaque fois que amoni moumbo Nzambe Élisée azoleka, omona kaka ye kaka fa welela. Yaka nanda kunanga, yaka polia akedo yambaka ye, yakolia yepa yaka aliaka. Et souka kaka bongo te, omoni na bike même spirituellement, tu peux avancer. Bon déjà ça yambaka ye, moumbo Nzamba sepela kati. Mais yoka ye mwasi wana bite. Namoni mutu wana yaka oyo tu oya yako yaka ka haza moumbu na Nzambe. Donc moni on a le baki susu discernement. Monke makamunyo sona na milombo laki avant. Yango nyonso ezona mwana. Atiaki nini discernement. Habité oyo haza moumbu na Nzambe. Asuka kaka bongo te. Mais alobi chérie namoni tobongisela ye chambre. Esuka kaka bongo te. Totia mesa. Totia mwinda. Tango akoya. Leka komona ngo kaka. Aosa nini? Akokangama. Aklamo l'Éternel des armées. Omoni nenga avansaki. Papa, azoko avancer. Mbala moko mukolo mususu moumbu Nzambe tanga yaki aliena emo mesa ndenga liaka ba présenter ye chambre wana. Oh, quelle chambre bana bien tu poninga otika chambre tene. Mapambo ye kitaka. Amen. Amen. Na ngola kuna na kinaka mwana moko kuna ba yambaki ngai pa ya pasteur moko kuna pasteur peki siko yale ba chambre mwana bango moko ba pesa ki ba sombi pe matelasika yoka mwana ndenga zo sepela. Wow. Abi wow omoni apamba mina simana ngati azuni tela ya bien. Abi mama ma abe ya okende tela ona za ngaya ekutika la ona ya ngaya. Omoni bangole ba yeba uyamba bien na critiquer te. Amen. Faut yeba boyamba. Amen. Biso pe ba congolaise to lalité malgré toza fier malgré toza munoko mais dit to yeba boyamba. Amen. Poko yamba esalaka bien. Ko yambe botaka mapamboli. Omoni mwasi oyo problème ni azaki nango. Problème ya zaka nango abanaka no kobota te. Omoni nenga abande kobota te. Makanisi nyonso asa longola na ye oya kobota. Do abosana na ye. Do acheka ngoko tusu kate na mutu na ye. Amen. Me bolamu na ye. Marke bakoma ki mibange. Mais Yesu Masiya mtakelanga na yo. Amen. Balobi Nzambe wana bengaka l'existence eloko ezate ye. Nzambe wana restauraka oyo ebebaki.
Amen, amen. Motuna liboso, l'air babengi mwasi wana. Babi yakana. Aye pene sengonios. Mon banza balbi bon. Namoni nalingi na yebite so ina saidoni. Namoni funa ke sola na mukonza mboka. Funa solola na mutuboye. Pona asala biso faveur. Amen, amen. Amen. Mais yokaye. Te ngai mukonza mboka wana. Asa ni peuple na ngai. Fier. Amen, amen. Amen. Mais à cause de la yo, n'est-ce pas azanga. Mais à cause de la yo, même si on a salé la yo pelo ko anate. Mais mutona o yo yambita kaka ye ko lobana ye, asale yo pelo kambo. Amen, amen. Amen. To rataka mapamboli na biso na ndenge belé, biso moko. To rataka mingi. Yo tu m'as posé aux questions, yo kaka o te. Nga penza asa ba peuple na nga mo sito mesanati asibi benzela abimi na ye mais mo nzambe ninga moni makambo nyoso basaleli ngai vraiment mo mwete donc ngana bolota ka bakoni ndeko moni ngala zo lokota penza donc na kokende ko pelisa na salili pa wana place ya ko baby sa sikoyo ke soki to lia ngo bongo omoni on a le ke mutu mususu ye moko mitamitsiaka imitation ata pasi yango eza yo ya ndenge nini. Amen, amen. Amen. Toza bana nzambe to ya kolekisaka RT l'église to tangaka bible pamba te. Amen, amen. Ate loko yango eza impossible. Et pas ya nzambe tout est possible. Amen. Ngala tungisa maka mingi na makambo ba mikanda pona bana nga. Na loba ke ngai na kofuta mbongo te pa ya bavoka. Ngai na kozwa mukanda na bangolete pona somba pona bebisa mbongo. Bana nanga babotama na ngola te babotama. Bana nanga baza balma monoko liboso bayokaki alma. Mabeya yo posa pas compliqué. Eza loi. Na boité, eza loi, oui. Mais nzambe nanga a koko changer loi. Amen. Yeba kango ata ba pesi bango rise pass wana ba boto la kango. Ata ba pesi bango rise pass wana ba chaka ngo visa indéterminé te. Avo yo koti sa nationalité esenga ka fozwa mukanda ya mboka na bino okoti si mabapesi nationalité. Ezaka poete. Mais pas inanga non. Amen, amen. Amen. Et pas inanga na telemaki. Ate umelaki na telemaki na persévéraki. Bangwana lelo. Basaka na mo déjà badoti. Wana ekita makamkati kama tulisi. Po babota ma. Bazwa ki yango ndenge onga na lingelaki. Amen, amen. Amen. Bon, yo mona mobali outi place anga mama mutuna botaki. Amen. Yo yango na tolobaki ke bozala. Poliloba ekipaka moto te. Ekipe tata te mama te mwana te mais liloba eza pona biso. Ye pa ya nzambe azozwa esengo, azozwa kimia, azozwa nyonso po nzambe aza esengo basante. Amen. Amen. Vraiment tika nzambe apambola boye ya biso nyonso kati na esika oyo po makomia biete mapambole pai na makolo oyo ezoniata po na ntina na sango malamu. Vraiment eza lipamboli nana yo te profiter liboso ya nzambe. Nzambe ba provoka kaye. Tango provoke nzambe ndoko ya malipamboli na yo. Amen. Amen. Pour la biso pe to tiki oyo nyuso tozaki na ngo posa. To ye kati na yesika oyo. Komona no miwa 4 ko na onde mezati. Me banda komona monena nzambe oyo tikeli esika oyo yeli kati na esika oyo. Esengeli asala yo bolamu ngai na yo. Amen. Amen. Vraiment pona kolekisa tango na biso te to komi na tango ya koyoka liloba na nzambe nazo ko présenter biso moté ya lelo je pense to yebi biso nyonso nde avant que yambo moté na biso atelema
Vraiment, bana nzambe si bako betela nzambe maboko. Soki bato basi bazala kite ba o bakene koye ba vérité ya Yesu Kristo ezala ka basi amen amen yango esika oyo basi bazotelema pona maloba na Nzambe ekotaka bénédiction moko ya munene oyo tamusutu ye bakango te amen amen profiter biso nyonso lelo na bénédiction oyo Nzambe tata ate kati na mungu na ye mwasi po etengana yo tozala béni Nzambe oyo atie kati na yo oyo aponyo kati na esika oyo toye po ete toyoka oteme toyoka oyo aza kati na yo c'est le Saint-Esprit et toza na confiance ya Saint-Esprit wana ya Nzambe wana ete apakoli yo na maloba ya motuya po ete peuple ya Nzambe ezozela ndenge toza na bazotoka na mitema bazoloba ozoloba mingi mpona loba mingi te semie natikela moto Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Nani mokonzi na biso? Nani mokonzi na biso? Nani toyeko sanga na kati na oyo esika? Amen. Vraiment, ngape na tonta testimony. Pona kotelema liboso awa kati na oyo esika. Vraiment, eza pona yo na ngai te me Nzambe wana nde mutali. Amen. Amen, amen. Po esika oyo batika kango pamba te. Donc ceux qui batiki li esika oyo seke Nzambe ayebi. Amen, amen. Ya wana ete Nzambe wana apambola. Oyo ezali papa pasteur na kota. Ya wana Allô? Un Saint-Esprit que toi tu as utilisé, Jésus. Car nous sommes là pour t'écouter, Jésus. Oh Jésus, c'est Jésus qui fait tout. Merci Jésus. Banda koyebisa ye. Banda kolobe liloba pona liloba lelo. Yebisa liloba moko. Awanga Atali kambonanga Yosali Ole nanga Yahweh, 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 Yosali Ole nanga Yosali Ole nanga Yosali